a palavra gloriosa no mundo. Amém. Amém, povo de Deus. Amém, irmãos em Cristo. Tenho muita alegria na forma toda a delegação do Senhor receberá. Que Deus o abençoe a todos. toyebisaka bino ke église oyo eleki église liloba na nzambe na monde ezali te po ete nzambe na likolo atindelaki biso envoyé spécial na ye sa grandeur spirituelle prophète Konde Paul Dominique descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, collaborateur direct à Jésus-Christ de Nazareth. Bouyebara que culte unique au Salamaki mokolo ya dimanche 20 octobre 2019 awa na stade Conquet Rouge au evandi sankunga pe idéologie normalement stade oyo etondisaka 22 000 personnes kasi pona église lobana nzambe sans publicité sans banderole sans affiche bondi milangai ba fidèle bakotaki plus de 30 000 fidèles sans compter libanda botala ndenge lingomba et yikani pona kolakisa ke église bananzambe ezali vraiment église ya tata kaka ndenge balobaka ke ndaku oyo ya makaba paya te ezali ndaku oyo ezora lipamboli te kasi boyebaka ke lipamboli pe eyaki lisusu na église bananzambe à travers bapaya oyo sa grandeur ayambaki entre autres révérend Jean-Cito Augusto Francisco Oyazali, leader ya Alliance des Églises africaines nyonso boyebaka ayaki ko participer na culte unique oyo salamaki awa na Luanda pe na stade oyo bozoko mona oyo tondisi ba fidèle ebele. Après avoir ya kosilisa culte unique pe kozwa maloba pona ko remercier sa grandeur ndenga ye na mboka ya Luanda. Prophète Konde Dominique. Biso toyambi na motema. Poete komami pe na Matthieu chapitre 10 verset 40 na 41. Na kosite maloba na pona boyambi na yo pona kolakisa ete nation angolaise eyambi na motema. Ye oya koyamba prophète na qualité de prophète a kozwa libonza ya prophète. Révérend Jean-Cito Augusto Francisco abongisaki mubange na réception pona koyamba sa grandeur spirituelle pe pona kosola matali structure oyo babengi Alliance des Églises africaines mokolo ya mercredi 23 octobre 2019 na 15h mubange na réunion et salamaki na salle Marco Historico de 4 de fevereiro oyo ezali place moko historique pona bino boyeba na histoire ke monument ya libération ya Angola ezalaka nde awa nesika oyo boyeba rappeli susu ezali na commune ya Kazenga botala bino mona ndenge ye moko yaki kozwa mobandisi banda na libanda akotisie na kati bavandi pe réunion elekaki kitoko makasi na kobima ya sa grandeur spirituelle l'envoyé spécial ya nkolo prophète Konde Paul Dominique elongo na délégation na ye révérend Jean-Cito Augusto pe na délégation na ye ba journaliste église le balanzambe o ba kompanaki moto na nzambe na tournée pastorale bazangaki ba question te ya kotuna révérend Augusto Francisco l'homme de Dieu pardon par mon kimo mambazo tala biso eloko nini epusaki yo mosai na nzambe munene ondima kokotisa église loba et puis ondima l'homme de Dieu prophète Konde parce que ba passer rebelle bandimara musala ba collègue na bangote eloko nini epusaki vraiment yo na moni o commissaire pe na famille na yo ndeko na yo ezaka pe na uma igreja como esta da palavra de Deus no teu caminho. E muitos também não gostam que qualquer outra igreja ele possa ajuntar. Mas qual é o objetivo principal? O objetivo principal é que a igreja tem um nome que tem o significado da palavra de Deus. Significa o anaya lilobananzambe.
São João 8:32. Eza na Evangelho selon Jean. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vérité, vérité e coafranchir bino. Salmo 25, versículo 14. Somme 25:14. O segredo de Deus é para o profeta. Secret ya Nzambe eza epa ba profeta. E Deus revela o segredo ao profeta. Nzambe arevelaka secret na epa profeta. Amós 3:7. Amos 3:7. Deus não fará coisa nenhuma sem revelar o segredo ao profeta. Akosala eloko moko te sans que revele secret na epa ba profeta. Este é o vínculo de aceitar o profeta Conde Dominique como profeta de Deus. Eza motif oyo esali ngai na ndima profeta Conde como profeta ya Nzambe. E durante o culto no estádio dos Coqueiros, ele não falou da glória dele pessoal. Na déroulement ya kilti ya kuna na Chikokere alobaki pona gloire na ye individualité. Ele disse ao povo que adora Deus que lhe enviou. Ye alobi pa peuple ke bo dosa pe bo ndima Nzambe. É o único salvador da humanidade. Unique salvateur de mobikisi ya humanité. Durante o culto, Na déroulement ya kilti ele falou fundamentalmente da vontade de Deus no corpo dele. ye alobaki volonté ya Nzambe kati na nzoto. E eu compreendi Ngape na comprendre. que o Salmo 24, Psaume 24 versículo 7, verset 7 até o versículo 10, tina 8 essa é a porta do povo de Deus. yende porte ya peuple de Dieu. Essa é a porta do povo de Deus. Oyo nde porte ya peuple de Dieu. Para ir na eternidade, Pona kokende na cidade santa. na ville sainte. Eu vi a melodia sobre a cidade santa. Ya monaki mélodie selon ville sainte. Não é porque é estranho, mas não é fácil ele traduzir a mensagem da cidade santa numa melodia. Ya transmiter abalola message ya ville sainte na loyembo. Salmo 24. Psaume 24 A porta, porte a cabeça, mutu entrada para a eternidade. ekoteli na A eternité. voz do profeta. Voya profeta. É esse objetivo que fez acreditar Oyo nde beat esali ngai na ndima sobre a chegada dele a Angola. koya na ye kokoma ne awa na Angola. Agora vamos aguardar Nde sikoyo toze o fruto dessa árvore, mbuma ya nzete oyo a semente que está lançada na terra de Angola. mbuma oyo ebwakami na mabele ya Angola. O semeador, Muloni a árvore, nzete as árvores que temos. banzete oyo toza A na árvore que não tem bom fruto. nzete oyo ebimisa bambuma kitoko te. Mateus 12:33 Matthieu 12:33 disse o seguinte: ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, alobi ke esala nzete malamu na mbuma ya malamu, ou fazer a árvore mau e seu fruto mau. nzete ya mabe ekobimisa pe mbuma ya mabe. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Na bambuma na bango bokoyeba bango. Quem conheceu o profeta Conde Oya koyeba profete Conde está a ver como árvore aza komona como nzete que tem frutos oyo eza na que bambuma dá para comer. oyo esengeli tolia Esse é o significado. oyo nde ntina na yango E queremos acompanhar essa árvore, to akompanie nzete oyo porque dá fruto na estação própria. oyo ezopesa bambuma na ngonga As folhas não caem bamakasa ekweya e esperamos a prosperidade. oza na kondima mpe kozela Salmo 1, verité. Psaume 1er versículo 1, verset 1er versículo 3. 3 Prosperidade prospérité ao profeta, pas profete para o povo de Deus. mpona peuple de Obrigado. merci. boyoki mpe bomoni oyo kutu ezali ebandeli mpo révérend Jancito Augusto Francisco nanu bakutana kutu na l'homme de Dieu te bayebanaki kutu te kasi nkolo na likolo atransmettre maloba na mosali na ye mpo ete abimisa baverité wana bayebani na prophète Konde te bayokanaki mpe te basolola te mais bozo comprendre dimension spirituelle oyo ndenge tata na likolo oyo atinaki motina mi na ye sa grandeur spirituelle alobi à travers révérend Jancito za kolakisa ke bosakanaka na prophète Konde te azali vraiment envoyé unique oyo tata atindelaki biso botya tembe te oyo atie tembe yo moko na nzambe na yo po ete sa grandeur spirituelle azalaka na polémique te alingaka bato nyonso mpe alingaka bakolege na ye nyonso kasi soki tata atindi envoyé na ye bozalaka na duti te mpona boyoka makambo envoyé spécial ya nzambe alobaka kasi sa grandeur spirituelle mpe ntango ayokaki révérend Jancito alobaki makambo oyo teki pa ya tata totunaki sa grandeur spirituelle réaction na yo ezali boni par rapport ya makambo oyo ndeko na yo révérend Jancito alobi boyoka ndenge sa grandeur spirituelle arépondaki nakoloba mokolo asi alobi
bato bana misa komona basi bamoni, bato bana mato akoyoka basi O senhor bayoki. já disse, os que têm olhos para ver podem ver, os que têm ouvidos ouçam. Bato oyo baza na elembo ya Simeon, As pessoas que têm o símbolo de eba Simeão, profeta Ezaïe, o profeta Isaías. oyo bapredisaki makambo nyonso mpe lelo ekokisami Esses que oyo baza profetizavam baponami tudo que lokola hoje se complementou. lokola reverend moponami Esses monene. escolhidos como reverendo é um grande escolhido. Bana tata moko mama moko bayebanaka mbala moko São mpe balinganaka filhos de mbala pai moko. e mãe, eles se unam de uma só vez. lokola tata na biso ya likolo alati ye Como o nosso Pai Celestial lhe usou. amonisi ye mai toza nango Ele nana bacommentaire fez- mingi ele te revelou tudo que nós temos, então não tem muito a comentar. mpo nga mpe makambo ezobima kati na ye nga mona kamwa yango oyo parceke nayebaki yango Tudo que está te sair na sua boca, mesmo eu admiro, porque eu também não sabia que ele podia fazer sair isso. mingi bakolobaka ye tovandaki toarrange topesi boye topesi boye yango wana alobi boye fanatike toyebani kaka sikoyo Mas não é fanatismo, só estamos nos conhecer agora. lokola aza moponami Por ser escolhido. nzambe asala te mobimba E Deus já lhe usou. bo bacomprendre Totalidade. bacomprendre Os que compreenderem, que compreendam. mpo na ngai na remercie kaka nzambe na ndenge message oyo nazwi Glórias epa a mokonzi Deus, a esta mensagem que eu recebi a ele. union toza na oyo nkolo azobongisa na mokili União em que mobimba nós ke temos o que Deus está a preparar. nde akomami na jean ke nana bapate na ngai baza na elango te bakozala libota moko Tenho as ovelhas que estão grupo moko. nos cabriscos, mas quando ouvirem a voz todos estarão juntos. mpo na ngai na remercie papa na prévoyance na molimo elati ye Para mim é louvável, como Tá. louvo mais uma outra mensagem. bondimela ngai nyonso oyo ezali kolakisa force ya église loba na nzambe oyo ezali église moko oyo nzambe aza koreconnaître na mokili atako bato bazali kotuka kasi nkolo ntango atindi envoyé spécial na ye moto akoloba te moto akobouge te o prophète Konde azali vraiment ya nkolo azali envoyé spécial ya nkolo mpe azali collaborateur direct ya Jésus Christ. Amen libota. Señor,